Oui, bande ko balandi ya to komo wapi ndenge to mesina ko kuta na ko solo na bino lokola mo mesano ko solo la na ba yimboka ko solo na ba congolais ko solo na ba congolais de sang o amuno côté pour mikolo e comme makaba ADN na identité pesa komba koko arrière koko na bino troisième pour te ba sous Afrique congolais bande ko na ngai tant to lobaka oh l'arrêt grave oh Congo est divisé oh Congo ba promesa boy makambo e ko le kalamboka na biso Congo nyonso tout oh République des juges ndeko Vital Kamerhe Kangami condamné 20 ans babi coïncidence kanga ekoiwana azaki candidat directeur de cabinet directeur de campagne ya candidat numéro 20 ba condamné le 20 ans na 2020 allez-y comprendre coïncidence sur les pour la nini na libo ya ndeko Vital Kamerhe azaki directeur de campagne ya numéro 20 ba condamné le 2020. Allez-y comprendre coïncidence sur les pour la nini bande konangai l'air grave condamnation Vital Kamerhe. Est-ce que la carte wana etera peuple les après VK na boloko wo tozongi sur la normalité peuple congolais na carte makambo wana VK koti boloko ye azo mérité nini bénéfice nini l'état que peuple congolais zui ya bile ba politicien parce que bile bozala ka pona ko Twitter ko fingaka bozo boss na ke VK la ke boloko yo pe muto ko landanga yo mesami ka ko tuta ko komaka yo za libanda pour yo liberté provisoire talanga bien yo oza libanda pour nani oza liberté provisoire yo bo yibakati au nom de l'autorité morale aux Alibanda. Mais après, il y a Mouninga, ils ont tout mango a tout Komaka. Bon, l'ingara te, bon, c'est pour la malheur à Mouninga, surtout bien les politiciens. Parce que Moussa a besoin de Mouana. Il y a un cost à la population. Il y a un Yibarambon à l'État. Bon, j'aurai un Congolais, le cola, bah, chose Nabino, Bilo Zaratina. Torobunda, Toro souffrir, n'a eu son pays. Net ministre, moi, on va avant-hier, à Benga Didier Kikou. Au début, il y a une chaîne Nabinoté. Ngala na ba canal plus ba TV5 na bi oh excellence mais ya biso de salio to comme moi de salio ndeko liaison da salio ba ba kayote ozana le député pour ya circonscription e votayo le za deuxième circonscription okima rapona nini zala na base za wapi ba voter que na chango le na moamba le bureau na lukunga tika la place mo so fait politicien ozabe na base à solo à quoi sert aux ministres dans au Congo. Parce que Ozali na volonté, on a d'abord cambo sur ma congolais, kolela, mbela ya ba congolais, o eza mire de la matation, quand tu comme moi télévision, magazine, tu comme moi pesa siège et puis ba congolais ba ya ko tika ma souffrance passe na bango, o ba ko la boîte l'état asa la bango. Yo la na ngote, yo te la ka ba France 24, ba Africa News, mais que comme ministre ko na potote. Ozabe français, ozabe allemand, ozabe anglais, zonga kuna place utaka. Que nous sommes là, nous sommes là, nous donner des leçons. Pour que ma ministre, il faut que nous ayons ok, les Kimbatseke, ok, les Njili, ok, les Kingasani, ok, les Maluku. Mais la télévision, c'est parmi nous, qu'est-ce qu'on a zonga? Toute la soirée, on poste dans le Congo. Bande on a la passe mingi, na comportement politicien. Ba condamné Vital Kamerhe, bien beaucoup c'est là. Oui, bah c'est là. Bon c'est là. Et Zui Chakou, ndeko sekate. VK, asa père de famille. VK na simana epi batu bazali VK za yaya batu VK za papa batu mage kweli na bile ba politicien botika ko tuta parce que mingi boza wana boza sérieux bo gérer déjà ozara sérieux dans gérer ka total na misu nga za congolais on za wana pour veille de conscience et veille ba congolais nazo soutenir mututé na lingi bo comprendre place oza wana vrai éveil de conscience patriotique yango ekoya kala mingi te bokozwa que demain le peuple congolais bande ko nga lelo to ça dimanche mais to kitaki na commune ki senso to kei ko tala terrain cimetière de ozole ko soma na skelette abatu na bilamba ya batu mais terrain tekami moins de 10 ans batiki okunda batu moins de 10 ans terrain tekami beli ya mo amba boza wapi beli provinciaux ya commune ki senso boza wapi etekami école munene institut de Luvulu ezokende na érosion ezokende bino ba député ba lobeli ya peuple ba kelimi beko boza musala bino yango nati bandeko boza wapi que demande le peuple congolais de son fanda boye pasi na kolela ngo na zotala Congo nengo zokende Congo ya lobi Congo ya Lumumba ya Kasavubu Congo ya Cardinal Malula
Congo ya Kimbangu, Congo ya Kipavita, Congo ya Mbuta Etienne Tshisekedi wa Mulumba, Congo ya Mbuta Kasavubu, Congo ya Nemo Nansemi, Congo ya Ndeko Liese, Congo ya Didier Kiku, na kotala yango ndenge kokende na kolela. Lelo awa na ko yambela bino moto moko na yebisi bino ke biso to apporter tombola to soutenir ba congolais ba zama kansa malamu. Ne na tangi ba komo ba partenaire wa na tangi ba tangi ba komo na bango, mais lelo nazo yambela bino moto monene. Boye ba kebele makambe belé, mais lelo to yambela bino Docteur Kabé. Temple du roi Salomon. Moi na somi ekolo Congo, moi na mboka congolais. O ya telema ki alibité. Politicien, salam musala na yo. Commerçant, salam musala na yo. Chanteur, yema makambo o sengi yemba. Osala soko sala bakwanga, osala soki bambika, sala bambika na ngai Docteur Kabé na ye koluka ba congolais bazela nzoto kolongono makasi. Ba maladi nyonso tu oyo batu na hôpital mindele ba lemba naki. Docteur Kabé a saché na biso akota kizamba. Abingai na okene mikla potote, na okende shinite, na okena fulisi na kenda no monebitu, na ke mweka, na ke ndemba mutombo, na ke chikapa, na ke chilenge, na ke kuluka solution pour na ba imboka, ba congolais, ba se retrouver. Lelo lazo yambela binoye, na yebiki na yambaka e mwa mingi, na bolanda makambo ayina ngo lelo, na la loba na plateau na bisote. Mwana mboka mbote. Mbote ndeko DJ. Boni santé. O maison na zabien ndeko kaka moto ndenge na sena mbesana nde yango. Boni mikolo ebele boy. Mikolo ebele il faut na vendre na ndeko na ngai. Yo moko yebike temple soko mona bimbo il faut solution ezala. Problème eza nini ndeko na ngai? Na yaki na eloko ya esengo na yebisa bino c'est le temple du roi Salomon zamba sadungo londeko. Problème eza kaka moko na yebisaka bino mbala na mbala. Maladie oyo topesaka mbele ezalaka te ke maladie wana eza album. Eza ba maladie ya kala. Ando tapu na bota mata. Eza maladie ya kala. Bandeko nazo yebisa bino boye. Nazo chama ina munoko te. Lelo to yeli bino pona bandeko na biso ya cancer. Tout type de cancer. Cancer dise bandeko na ngai. Elanga na butaza en bonne santé, tu vas le azana basine cancéreuse. Cancer du sein, cancer ya mabele. Nazo bete cette pour la cancer du sein. E buma, e bele bakati ba ko mabele. Na lobi boy. Tambola. O suki sangai. Zala na tembe lokola mwana mobali Thomas. Thomas azaneni ndeko azamutu moko bayebisiya Jésus asekwe pona yebe que Jésus asekwe il faut na chamisa na kata cicatrice à Jésus mais yo fait chamisa pete tele mwana oyo amwaso bayaki na ye en bonne santé malgré azalaki na basi cancereuse tale eloko na mbuma na libele c'est ça nazana hôpital pas Docteur Kabé comme ngai Ndeli nayaki awa nazalaki na masse na libele ya gauche nde eloko ememaki ngai awa siko Neli ntango okomi awa na masse ozalaki na kati ya libele okomi awa epa Docteur Kabé nini esalemi yo basali yo nini apesi ngai kisi au bout de 4 semaines déjà namoni masse wana edisparaître makambo ozo beza solo ya solo masse maintenant na kati ya libele disparaître nalandi traitement na nga pendant 4 semaines e banda osala ndenge nini masse wana na kati ya libele douleur makasi banda osala ba douleur sikoyo na par rapport à ndenge ezalaki liboso na ndenge disparaître ozoyoka ndenge nini na kati changement continu sikoyo message nini ozopesa na bana basi oyo nyonso monde mobimba bazali kolanda yo na minute oyo baza tourmenté par maladie ya cancer de sein message nini ozopesa bango basa lokwa ngai baya na kati ya centre pas Docteur Kabé balanda traitement ya bango mpe bakoma malamu kombo na nga Coach Jean-Claude awa toza na Kabamba na centre Docteur Kabé. Oui papa, oye kosala nini awa et pas Docteur Kabé? Awa na yaki vraiment nazalaki na problème ya calcul rénal. Calcul rénal wana pasi tina yeli na zikisi awa en tout cas une semaine ya pamba na moni mabanga ebimi en tout cas vraiment impeccable. Papa yebisa biso nanu ozalaki ndenge nini obanda koyoka ndenge nini maladi wana esalaka ndenge nini? Oui, koyoka libomo pasi et puis pona ko kene na toilette c'est impossible. Si quand on a vu qui n'est lobby papa kana une semaine ni ne sale melio par rapport à ningo salaki. Quand on a vu qui na moni que vraiment santé donc normal
sikoyo pona yo okoki koloba kopesa message nini na bato oyo to bazolanda yo oyo mpe baza na même cas na yo calcul rénal oyo mpona makambo ya calcul rénal baya na centre Kabe makambo ozoloba ekozala mpe bapesi yo mbongo mpo balobaka docteur Kabe apesaka bamalade na ye mbongo mpo baloba makambo oyo eza ya solo to bapesi yo mbongo mpo oloba kaka atuka eza ya solo mpo docteur ngai nayebi ete nazwaki information awa ntango alandi message na télévision na ye awa nazwi traitement na ngai en tout cas nazwi mbongo ya moto te. Oui mama namoni yo awa eza nini na ye awa vraiment nazalaki na mbazu mais mbazu eumelaki esalaki 6 à 8 mois mais en tout cas ntango na ye na likolo okotala yango des fois te mbasu wana ntango oye nango obanda oyoka ndenge nini sikoyo ozoyoka ndenge nini différence eza nini ntango oyaki na sikoyo étouffement moto pasi moto en tout cas mais ngai namoni kaka kete mais nazokufa sikoyo obandi oyoki ndenge nini ntango ozwi kisi awa epa docteur Kabe docteur apesi ngai kisi nazalaki meme na mbongo te vraiment docteur aedenga apesi ngai kisi wana dans une semaine mais nayoki bien oyoki bien nini esalemi omoni nini na likolo na yo ezalaki ndenge nini ekomi siko ndenge nini ezalaki comme me batiaki mai ya moto me namoni ekauki changement monene ezali mama makambo ozoloba eza ya solo to eza lokuta papa me nasali une semaine apama po tekauki nazongi kaka ndenge nazalaki liboso bapesi yo mbongo te otémoignele mosumu oyebani na docteur Kabe po bodistraire bato ngai nayebaki ye te namonaki kaka na télévision jour mais papa atali azoloba non il faut kaka tokende place oyo c'est pourquoi toyaki awa mais nayoki bien kombolanga mama Christine awa toza wapi toza pa docteur Kabe mama eloko nini oyo koluka awa na ndako ya docteur Kabe naye koluka lobiko nayaki tension ezalaki komata mais sikoyo ekiti sikoyo tension yango osalaki nango mikolo boni esali kama mbula sikoyo banda omela yango bakisi naza komela yango bakisi sikoyo ndenge otikaki bakisi omeli oyo ekisi ya docteur Kabe omeli yango na mikolo boni nameli yango 5 jours est-ce que makambo yango eza ya solo to ya lokuta mama po mikolo oyo bazoloba oyo docteur Kabe azopesa bamaladi na ye bambongo mpo balobaka maloba est-ce que eza ya solo to eza vérité makambo oyo moko omoni soki eza lokuta olobi kaka eza lokuta eza ya solo apesaka bato mbongo te eza peut-être kotraite kaka traitement kaka ya pamba apesaka bato mbongo te. Je suis venu ici pour les soins. J'étais hospitalisé dans un hôpital de la place, notamment à Bandal. J'ai fait 3 pratiquement hospitalisations. On revenait à charge d'un même problème. C'était toujours la typhoïde avec des infections au niveau des intestins. On m'a traité à 2 reprises, ça n'allait pas. Juste 2 jours après les soins, j'ai rechuté. 2 jours après les soins, j'ai rechuté. Je suis allé maintenant pour la 3e fois pour demander qu'on me change de médicaments parce que je ne sentais pas de changement. Là, on m'a interné, mais ça n'allait plus. Et on a fait les tests. Et à l'hôpital, et en dehors de l'hôpital, parce que quand on a fait les tests, on a trouvé que j'avais le poison dans le corps. Je suis sorti et je suis allé pour les soins traditionnels. Là où on m'a traité pendant 1 semaine, il s'est fait que il y avait des effets secondaires, comment on appelle ça, des ampoules au niveau de la voie anale, au niveau de la bouche, tout ça. Et c'est lui qui m'a traité, dira que voilà, non, il n'a jamais rencontré ces cas. Bon. Alors, quand on a quitté là-bas un samedi, j'ai décidé de venir chez le docteur Kabe le lundi. Aujourd'hui, ça fait 1 semaine et 4 jours. Je sens un changement. Quels sont les effets que le poison vous faisait dans votre organisme, dans votre corps, que vous ressentiez? Ça chauffait comme vous n'avez pas d'idée.
ça chauffait sérieusement. Et maintenant que vous avez pris votre traitement pendant une semaine, qu'est-ce que vous ressentez? Quelle est la différence entre votre état avant et votre état en cours de traitement? Avant, j'ai dit que je suis venu ici malade. Aujourd'hui, d'ailleurs hier soir, j'ai fait quand même une promenade dans les quartiers, en marchant, ainsi de suite là. Sauf que bon, comme j'ai fait plus d'1 mois à la maison, je ne sortais pas. J'avais quelques vertiges là-bas. Mais aujourd'hui, je suis en mesure de pouvoir marcher seul. Donc vous n'avez plus ces effets du poison que vous ressentiez Non. J'avais des problèmes pour aller à la toilette. Maintenant, je commence à aller à la toilette. Pour un traitement d'une semaine, et déjà vous ne ressentez plus les symptômes du poison. Non, franchement, le corps est en train de redevenir à la normale. Mais papa, ce que vous dites, c'est vraiment très sérieux, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des cas comme vous, empoisonnés, qui n'ont plus d'espoir, qui perdent espoir et qui pensent qu'ils vont mourir d'un moment à l'autre. Est-ce que ce que vous dites, c'est pas un mensonge? Est-ce que c'est pas une entente, je sais pas, une combine entre vous et le docteur pour que vous puissiez donner un faux témoignage? Je vais faire un faux témoignage pour gagner quoi? Merci. Pour gagner quoi? Je pense que les fiches existent. Allez à l'hôpital, au centre médical de référence Kimbondo. On vous dira que voilà, M. Kadima est passé par ici et on a fait le dernier test, c'était le poison et il est sorti pour les soins traditionnels. Et je suis là. Je vais faire un faux témoignage pour gagner quoi à mon âge ici. Vraiment. Alors papa, quel est le message que vous passez à toutes les autres personnes à travers le monde entier qui sont atteintes par le même cas, le poison, toutes sortes de poisons, parce qu'il y en a dans les airs, dans la nourriture et tout. Quel est le message que vous passez par rapport à l'expérience que vous avez vécue ici chez le docteur Kabé? Bon, moi je sais que les médecins, les pharmaciens, quand ils vous donnent un produit, ils disent que voilà, ce produit est pour vous. Ce n'est pas pour quelqu'un d'autre. Mais moi, j'ai dit, quant à moi, je suis venu ici malade, empoisonné. Aujourd'hui, ça marche. Je demande à ceux qui sont malades, ceux qui sont passés par un empoisonnement, et ainsi de suite, là, de venir tester les produits du docteur Cadet. Après une semaine, ils feront aussi un témoignage pour dire que voilà, on n'est pas venu ici pour des aventures, on est ici pour obtenir guérison. Mon ngai André, tozala wa na kala melembe ipa docteur Kabé. Et papa André, ni ne memio awa pas docteur Kabé? Et meminga awa nazalaki vraiment ko souffrir na ba maladie moko chronique incurable comme le col d'estomac, rhumatisme, hémorroïde et puis ba douleur pe na kati ya libumu. Siko papa tango ye awa esali mikolo boni ozana mikolo boni pas docteur lelo awa na yeko kokiswa deuxième semaine soki komi mardi ne koki deuxième semaine siko ndengo tango komi awa bapesioni awa ndenge na komi awa nazwi kaka baproduit oyo nyonso oyo esenyeli ya toloba disons ndenge bato balobaka baproduit ya bokoko yango nde oyo toyoti komelela yango nde quand même namoni ke ça va même moi position nazalaki nango namoni ke quand même ça va ndenge na bandaki koyoka liboso comme lokola barhumatisme ya badouleur ya mokongo na banini sikoyo namoni quand même changement na une semaine et demie oyo eyuti koleko namoni quand même moi changement. Papa, est-ce que eza ya solo to eza maloba ozolobaka mpona kosepelisa bato? Eza maloba kosepelisa bato te maloba ya solo onga moko na vivre yango anei kinda bo. On a Marie José, il y a une maladie à ma colonne, maladie de tension et sucre. Nous avons le sucre 300 madame. Si on a commis la 111. Maman, est-ce que Maman Mozolo beza solo to ozolo ba ona mutu to batali na pareil? Eza solo batali na pareil. Et sali no mbula boni. Malade ya sukari ozolo. Oya sucre. Ça n'a pas de sikoyo tango ozwi kisi na mikolo boni po ekita bongo elongwe likolo bongo kiti na se kisi na 5 jours na 5 jours apamba babesi ombongo te oloba bongo oyo akopesa mbongo
ndeko mwasi tomoni yo awa na mama epa docteur Kabe boye koluka nini awa epa docteur Kabe nayaki na mama suite ya abandaki koyoka nzoto bien te azalaki koyoka mokongo mpasi nzoto nyonso mpasi sûrement azali na problème ya hernie discale. Maintenant tant toyepa docteur Kabe aconfirme yango maintenant traitement banda tobandi yango semaine oyo ya début ya semaine ti lelo malade à sentir déjà un changement. Siko par rapport à ndenge mama banda ozala po yo ozalaka na ye na ndenge siko akomi mpona opesa biso témoignage ekomi ndenge nini mama azoyoka ndenge nini pasi eza kaka to akomi soulagé par rapport ya avant siko ça va avec le temps parce que malade yaka mbangu ekena malemi mais ça va quand même par rapport à ndenge azalaki liboso. Ezateke basi vraiment papa naza na posa ya bato baza na problème ya cancer, tout type de cancer, tout type de tuber, épilepsie, maladie andeke bosuki sanga alekisi maloba oye na yo bembe zonga na yo bembe ndeko tosoki sanga bembe te ndeko na ngai temple malade olobaki oyo ba réglage mabanga oyo ezalaka ba na sali bumo problème eteli ya calcul rénal babenga calcul rénal ndeko na ngai mabanga wana ndeko na ngai ezalaka place ezalaka na côté na biso ya ba ventre ndeko na ngai ezalaka ba na mibali to ba na basi na lobi ezala basi ezala mibali côté na biso ya na se ya libumu eloko na ezosenga eza nini problème ya liboso ma calcul rénal parce que ekomaka na niveau mosusu pour eux que mutu asuba normal eza te parce que mabanga wana soki etelemi na nzela wana papa moyen osuba eza te eza nde na prostate nalobi eza différent na prostate mwasi aza na calcul rénal mobali mpe lisusu aza na calcul rénal ebele bayo nazokende babombarde yango te ya biso eza produit naturel lokola papa wana ndeko na ngai nayebisaka yo jour moko musala na biso médecine naturelle ou bien médecine na bakoko na bino il faut témoignage ezala soki témoignage eza te eza lukuta ndeko na ngai ndenge bomoni témoignage ya papa wana ndenge omoni témoignage wana ndeko na ngai naza na esengo lokola mwana mwasi ya cancer du sein ebuma bandeko na ngai ebele cancer du sein cancer nyonso tout type de cancer nalobi boza guéri partout tango okoyoka message wana loba eza message ya lukuta tokutana minoko eza affiché ndeko padeti lokola papa oyo epe lisusu po meteli ya poison azalaka empoisonné mais nzambe asali grâce oyoki ye moko alobi papa musala na bino nazobisa bino vérité ndeko ngai musala oyo ya ngai médecine naturelle ou bien médecine ya bakoko na bino en tant que généraliste professionnel médecine naturelle papa eza moko eza il faut témoignage ezala soki témoignage eza lukuta bolanda ngai en tant que généraliste professionnel en médecine naturelle mutu azofongola bino miso eza ngai il faudrait témoignage ezala bandeko ya cancer du sein ya mabele boza wapi ndeko na ngai oye koyela ngai na ebembe ndeko na ngai na kosembe yango te yela ngai na butu aboni santé ndeko malgré aza cancereuse basi cancereuse na tout type de cancer nalobi sukisanga message à suki yango wana et puis bandeko ya épilepsie cardiaque calcul rénal bomoni yango mama oyo pe suprometali ya diabète ndeko na ngai ebuma bato ebele ndeko lelo bato bazana lobi ke lelo comme journée mondiale de nani diabète mais lelo kala na santé na biso na biso ndeko na ngai sur base de plantes naturelles bato il faudrait se retrouver mais bazo comprendre te bazo rêver. Merci monde de poto. Merci monde. Faut qu'on coupe cette grande maison. Chance. Et puis confiance. Ok, temple. Et puis confiance parce que temple. Yo, bande comme mususu, bakenda ko sala ba recherche. Na mikila poto, na ba Chine, na ba États-Unis, ba spécialiste en. Mais boni yo mi pesa kika makasi na kokota ba zamba, na kokuluka matiti, ko sala étude ndene ko faire
kobongisa bato na nzela matiti. Merci. Esprit ne côté la caille pose attend et que la cabanzete wana. Naza bien formé na AVAP, cela veut dire Association des volontaires africains en phytothérapie. Na lobi naza professionnel et naza généraliste professionnel en médecine naturelle. Wana baza ba spécialiste ndenge baza na niveau na ngaite. Spécialiste na généraliste zande mo côté na ngai. Généraliste professionnel en médecine naturelle. Azali kolo soko yebi angote. Mais makamusu to vendre net to vendre boy. Na yebi sakabili pour comprendre kate. Na lobi boy, muto asala ka banzete. Asala ka bakisi anzete za bingai. Spécialiste akoza la mutu moko mutu ya maladi moko. Akoza la spécialité mais nakoza la nakopesa exemple typique, le cardiologue. No, etc. Puisque na ko to connaître non mutu na mutu dans domaine na yena place de la santé. Mais na lebi naza généraliste professionnel en médecine nazo sala bakisi ndeko nangai kuna na kenda na ngute na lebi boy ndeko naza na zamba ndeko nangai. Plus ba recherche nanga eza zamba. Tout ba kende naza bien concentré. Nazo pesa message forte pour na ba oyo bazana tembe. Papa, au moins net mama oyo. Ayaki na makambo ya mbaso. Hey papa, nanga na ebisi mama omone loko yo ezoka uka. Mutu ya mbaso. Hey papa nanga na ebisi na lobi eloko we ezabi loko moko ya mikemike. Zela omone nini ngozo sana na beti mama wana dada. Papa, il faut des témoignages ezala. Musala nyonso tout, il faut témoignage. Beleza la tête que Jésus a 500 Lazare. Nena linga de make Jésus a la force. OK, temple. Andi maki po Lazare ba 500 kiye. Mano ya maladie yande. Maladie yande kaza le lotende ngai. Il faut des témoignages. O ba kongo ba benga kifwa. 500 kifwa fande kunangai ezalo kola lianze. Hein? Tout type des hépatites, Bosok Sangai. Drépanocytose, ou bien anémie SS Mozabi Sekanene, Alekese Malobande Konanga, diabétique. Fimbo chocolat, Fimbo. Temple, au salaka, Nenini, au salaka. Bani, la tenantako. Oui, Zana Fimbo. Bakole Bayeba, Nenini au Kabolaka, Nakolama Bakisi, Nako soigner Batu, Nako la recherche. Et ben zete yango okabula misala na ndengeni ndeko nasana bato nasina place yang bango de ngai nasana atata na koza na bande boy element na bazana na zamba nazana na lobiki nazana bato nazana groupe bitu ko ngai kwale sera ko ni pona bakisi yemoko kenda rapé na lobi ba ngai fo na komika kana papier boy yo kende sekate nazana ba petit na ngai bien formé na nasena ko bon wana bande mamuto mboko na baza petit bien formé hein. Na lobiki wanda bien formé wanda esika na ngai na pande. Et ce temple so fanda pe boye ba yeli openda maladie moko incurable. Yango ba yeli awa. O bandi pe ko sala yango pampati est compliqué yo okoki pe ko sala yango te. Eloko na koyebisa yo na yebisi bato ebele monde soyez patient. Maladie yaka mais c'est là. Yaka mbango mais c'est là ka malembe. Mais zamba sali grâce selon ba efficacité. Il y a des produits naturels, nous te montrons que non, quel que soit maladie incurable, mais ça m'a servi grâce pour nos pauvres, se retrouver. Calcul rénal, insuffisance rénale, les reins sont bouchés. Donc, dans le biboyer, bandeko ya cardiaque, bon, on a un témoignage belé. Bon, pour ça, la différence entre insuffisance rénale et calcul rénal. Et ça différent papa. Moi neza mabanga et vendre côté à ventre mabanga et vendre côté. Au moins la place à ventre. Awa mabanga et vendre. On ne peut pas calculer parce que boucher appelle ce côté à rénal. Donc on a ce que boucher va rénal, moyen mouton soit bien exact et puis n'a pas problème. C'est qu'il faudrait que pour que mouton na soit se retrouver, il faudrait que laver place wana pour que mabanga wana ebima que mutuaz a vraiment bon cancer de sein. Si côté il y a insuffisance rénale, cela veut dire banani au monde na rein to zana auto benga tami wana soke za boucher ou bien ya vimbi nani makabusu to bakabona na téléphone na kolia misunya belé ba rein vimba kapele sous selon le changement de régime alimentaire soke vimbi bongo ya monde to benga insuffisance rénale to zana ba produit ils ont raffiné rein ils ont normal. Ya ngondo ngwana ka bande lokolo basaka batete ebele ba se retrouver na dialyse
toyebisa bango boye makambo etali ya rein hein oza na problème ya rein bosukisa nga bandeko ya sarcoïdose maladie incurable maladie sans cause boza bisikani alors et puis ndenge maladie penza ezomisa ba est-ce que ezomisa poumon ba ganglion et puis ezomisa pas sous na sucre est-ce que c'est maladie normale nazo yebisa bino boye hémophile hémorragie interne papa vraiment dans le boy tango bozola na message hein bande ya Parkinson hein ndeko na yepona kotela azama kasite azoga tozomona papa bon maladie za ya makasi ya kwa net hein lokolo ba rebino oyo ba otro sale oyo ba lekeke so que za basali grâce lelo ça fait 2 semaines ba se retrouver pas na Parkinson hein nazana posa au moins maladie wa Parkinson ezake et pesaka fatigue généralisée nani général bato wana bazaka makasi mi hein bazaka makasi te ozomona et puis azo lengat hein parce que le balengaka nde bato bato Parkinson ndenge bazawana bazaka makasi te oko nsoko sale bale okokwe ozomona siko ezamba sale bango grâce ndeko na ngai sur base de plantes naturelles bato bazo se retrouver est-ce que biloko ya boye na lobi boye na kozonga simateza avant oya koteka na ntonyati toke temple du roi Salomon bandeko bakolanda biso bazolinga bayeba vérité est-ce que docteur Kabe makambo lobaka na télévision makambo osakolaka epe bayimboka yango mpe osalelaka tote yango nde nasalelaka yango nde bomonaka batémoignage papa nalobi ke monde oyo balandaka mokonoko ya mboka na ngai bayokaka merci bandeko na ngai ya Hollande mamu zala bapambola yo tala mamu oyo mwana mwasi wana asali na minute na Hollande azo sensibiliser bato pa na grand maison c'est le d'après Dieu wa Salomon zamba sanongo lonzambe nangu ye na minute oyo na Hollande sensibilisation pa na grand maison mama wana zamba pambola yo pona nini asali bongo makambo susu tokolo bango sima kama nani tokola kisa mindele na minute bazomena bankisa na bino ya ba produit naturel mindele bakomi komela yango na Hollande soko yebi yango te net bande ko bino mususu oyo bakuto se retrouver personne na Suisse ba se retrouver et belé pour la première fois ya cardiaque musala na biso ndeko na ngai koloba te ko za ke fala te omoni ndeko ya eloko ezabo omoni soki na vie ozana otobenga kanani atalako azana naza pona commentaire koloba pam mais yeba ke tango ke atalako tanga ko ke koloba bongo ezala sir na moko bozodo ngana za na talako te na yebisa kapila nazaka na talako te eloko ezake ngai na yaka ko dénoncer message forte pona ko sensibiliser bato ezate ke ndengo otoyebisa eske makambo zodo bowana eza ya solo parce que bato bazo se retrouver naturellement ebele monde soki muto aye na bureau na yo temple du roi Salomon c'est ça ndeko na ngai akomona yo moko akoleka pesa sina betape oyo na kata bureau na yo papa misu bakoloba toyaka tomona ka temple lukuta est-ce so baye na bureau na yo ozalaka wana permanent nazalaka permanent ndeko na ngai na longwaka air moko ya koyebiso ezate en tant que nani en tant que on est amusana na biso moyen na biso ezate eza télévision na comme na lobi chaque jour na zakana temple du roi Salomon so avant bazwanga il fallait comme na secrétaire na réception ba enregistrer na bango ni ngonde ba yaka pana temple du roi Salomon so ba comme la secrétaire na yo est-ce que musala yango oyo la kaka ba congolais oyo lo ba na télévision yango nde osalelaka na bureau na yo to ezaka oyo zo lo ba ndé ozo sera comme si ba benga ngoni ozo impressionner ba congolais ba bakina na temple après temps bazo na bureau na yo bazo mona makambo susu oyo lo ba na émission yango te bango ba komona kuna na bureau na yo papa na koyebisa yo eloko moko eloko ya liboso ngai moko na moni nazo biso vérité nazo yebisa yo landa maloba na ngai bato oyo baza sérieux baza oyo baza na poto libanda ya mboka oyo baza na mboka na ngai baza sérieux te baza ba aventurier pona nini mais ngai nazo yebisa yo okomona mutu babandi na traitement akomi ko se retrouver amonika yo kuma chanyo ade akimi yango nde nayebisa ko jour moko omoni mutu moko abengi yo docteur Kabe asalinga boye yebisa ngai na docteur te nayambaka docteur Kabe epa na ngai benga ye moko ozolanda nga nalobi ke bato oyo bazo se retrouver bien oyo penza bazozwa santé bomoni ke santé l'équipe biloko nyonso to eza bato baza libanda ya mboka
Oui, parce que tant. Ngai nazo biso bongo pona nini. Oyo toza na bango awa. Ya liboso eza nini? Eza lokuta. Akoya boy. Bobandi traitement amoni ka kubi ko se retrouver. Tango zoki mawana okende na honneur nini? Okende lokumu nanga? Jour on okoloba bien madame pona nga. Un jour malade zongeli allez, docteur Kaba yebe le côté papa. C'est pour ça na yebisa ka bino. Merci bandeko nanga ya poto. Merci monde. Zamba pambule bino makasi. Bozala makasi. Na yebisaka yo bo soki muto bengi yo ke docteur Kaba salinga boy beng yebisa ke benga docteur Kaba yemoko ngana zo yebisa vérité soki muto bengi ke oh docteur Kaba na yebisa ye boye ngana sa docteur Kaba te na yambaka ye benga ye yemoko po a localiser ni no boko sala. Ok, temple du roi Salomon pesa ba imboka message ya suka télévision message ya suka eza sensibilisation ndenge na yebisaka bino maladi eza lubumu te. Malade ezaka ndenge moko na yaka pona ko rappeler bino ko yebisa bino ke soki bolalaki boyeba ke malade bino bovandaka nango wana ebele bakena na dialyse ba se retrouver te akomi condamné na vie kondima te ke ozwa traitement en vie ndenge oza wana un jour okozwa crise aujourd'hui yango babeti yenzeti ya butu eza lukuta c'est le temple du roi Salomon Zambas zamba nangu ya message ezaka kabongo adresse bino mbote monde. Oh merci Bagdad, merci Brazzaville. On est sur la grande maison na rue dispensaire numéro 92 poto et c'est que moi na mobalo ya vandisi mwana wana esprit na Brazzaville. Et c'est Bagdad, temple du roi Salomon, na mobalo c'est à Bandak à Outak. Na Kishasa moi na mobalo yo nani trésor, ezazo le terroir des petits trésors mukona. Et puis de moi na oyo na Kishasa toza na avenue Kabambar numéro 59 croisement Bokassa. Référence en diagonale de la station Total. Na lobby bo œuvre ne tombera jamais. Na lobby boye. Papa tango yoke oyebi mutu tel akweyaki mpona lokuta ndeko na ngai lokuta na yo nde ekokunda yo. Ok, ya te na tuna lokuta ndengo na lokuta nde ekokunda yo na tuna lokuta ndengo wana tango obeta masolo magete komi na suka bandeko bolimisaka mokete oza lingonga temple du roi Salomon ndeko na ngai ya na mboka oyo toyamba batadi praticien ebele na ya basi na ya mibali na ya bajeune na ya bakoko na ya bakokololo lelo oyo mokili ekomi koluka bango na bafacebook na bawhatsapp na fai bamona kasusu te temple du roi Salomon yo mpe okoleka te toyo depuis tobandana depuis 2007 lelo nayebisaka yo et puis avant ntango ndeko leser malgré les députés nationaux zamba pambule merci ndeko leser député national zamba permanent to chauffeur net ils a chauffeur na bana mobali boyi ils a chauffeur jet DJ Kiku zamba pambula yo problème ezani ndeko nanga na uti ndengo zoro bongo problème ezani na biso zana nanga e ko sala eloko moko te ndenge za wana donc yo zana ba témoin biso to zana ngai na zo sala na ba témoignage baza balandi ba adresse na bango bangone bango dans ce luka bango ndenge balekaka bongo ce que luka moko wa vinti go kaka ndenge na lobi na yo ya kifua toromona oyo ya insuffisance rénale toromona c'est ça oyo ya cancer de sein toromona oyo ya rhumatisme ndeko soko moni to zwaki mwa mosaïque moko to chaki mutu wana yebaka kozala ta pasteur ou bien moi c'est pasteur na biso zana nga bien landa ngai na zo bisayo ayo papa biso pe to bikisa ba to sekoyo lokolo chebongo nani soki obimisinga na kosala ke na loba mais soki ke obimisinga bongo ekozala bien te bato okoki manga pe lisusu na sasa bongo ngode to chaka mosaïque lokolo mama wana na otuko ebiso déjà national dénoncer déjà et loko ezali papa musala tout il faut témoignage ezal soki témoignage ezal te ezal kuta bino bolandanga. Ok, merci. Merci bandeko balandi to komwa bitu na suka. Merci Dieu. Bouti kolanda bongo docteur du roi Salomon, temple du roi Salomon, docteur Kabe Kabengele. Aza va muto yo to bani na ile noté, to bani na depuis bandeko balandi boyo ki makambo a lobby. Yé a soignaka maladie nyosu incurable en général sauf la mort. Sauf loi. Pour fande soko kufi ndeko ko ne ba docteur Kabe. Soko lingi ya bikisa
tango muta bandi maladi o memie mbangu tipa temple boteli wana abandi mais o muta komi na charge roulante bo mema epanda ete aboyi problème po lobi o libanga yemta mbangu mutu na bino wana bolandi aza mwana mboka pour la nini tozo soutenir ndeko yo parce que aza congolais lokola ngai pour la nini tozo soutenir ndeko yo parce que aza congolais oyo amipesi mingi biso ba congolais to se retrouver ba misusu ba yebi mais il faut koyeba ngo mon hôpital e cause la munene ba de ba cause la sang ba maladie bango sawana ba kobika te tant suka 80 ba kobika 20 p misusu ba kokufa misusu ba cause la mo a passer maladie ko wumela mwa ndambo ndenge zalaka ndenge tozo na covid 19 oyo misusu ba so bika te misusu pe bazo ezomema bango na lilita donc ezate ko ndenge nzamba lingaki destin ya mutu se komamaka toyokani ndeko na ngai tokutani lobi